Mais étudiant qui dit Congolais, Congolais, ma politique, tel était Congolais, il y a qui dans l'église, Dadi Alobi, musique, Masanga, c'est fini. Dadi, pasteur. Bamutombo, Dadi. Donc, Congolais fanatique, peuple, Ndengenini, Yalora Sokoko, Nalobana Monokonini. Donc, Obina Vandi Boé, dans les réseaux sociaux, bon. Tout féliciter le mouvement citoyen. Est-ce que le mouvement citoyen oui, bimi, oui, baloucha, film, oui. Bazo ça pour avantage. Bazo protéger Félix. Denise Mworkezu, Zézabel, Amida Chati, Zézabel. Bokoku Fabino tout ba Zézabel, ba serpent, Bangouma ya pembe. Bangouma. Bino tout bosuki. Zamba bimisi bino pole boko saka ba prière talo livre menenga sabelaka yo teka safu yo bo sa bilanga ya manyoku be ya malala ube ya tomato pecha mbongona ya yo livre mobali no a rwandais salité microbe ari di politique kanamen imbécile il est très vagabond un rwandais tout. Oye na mboka na biso ko boma peuple ya Nzambe moto moka mona pasi na mboka te akiti na parachute asomi na ba Denis sina ba passer tout Denise Mworkezu Zézabel Amida Chati Zézabel bokoku famino tout ba Zézabel ba serpent bangouma ya pembe bangouma bino tout bosuki Zamba bimisi bino pole Boko saka ba prière talo livre menenga sabelaka yo teka safu yo bo sa bilanga ya manyoku be ya malala ube ya tomato pecha mbongona ya yo livre mobali no a rwandais salité microbe ari di politique kanamen imbécile il est très vagabond un rwandais tout oye na mboka na biso ko boma peuple ya Nzambe moto moka mona pasi na mboka te akiti na parachute asomi na ba Denis sina ba passer tout. Vous croyez que bato bakoyi obanga bino ba faux passer Marcelo métis raté brésilien serpa mongongo ya C33 tout Marcelo Ndoki Ekobise Kindumbise yo passer mombozo tinaka basi mbali basala babet Ndoki Sodome Gomor na kata église na yo un imbécile bino bozila na bino tout bozo respirer kapé ma Nzambe mais lokola bokena oliaka banyei boliaka ba règle ya bana mosala na bino kobimaka na basi ya bato ba information à lokuta mate ya lokuta peuple de Dieu naza koyebisa bino na vérité Nzambe ezali motema ya moto sala bolamu na se ya moi koyina moto te kufinga moto te sala vi na yo bundela mabele na yo lesa libota na yo soni kafuta mbebu salite yo mino jono kama mazo tuta mbila na basankusu soni kafuta zoba salité faux pasteur petit magicien na ba mutombo na ba Moïse mbi egege bolukaka deja nzela kokima bolukaka nzela kokima yo bolole moko ba pasteur ba Denis Lese ozwi ba pasteur oyo ya diaspora tout ba faux pasteur mateya ni boteyaka bozoteya biso nini oyo ekochange nation wana Abraham azalaka père de la nation yoza passer à wap l'église na bino tout bolena ba rwandais bofukameli ba rwandais bo exterminer peuple na ba rwandais Marcelo Zanzambe te mukuno Zanzambe te tala nengo suki o passer aux otambola na mondoki kubima na mwana mwasi par la force Moïse mbi egege tala nengo sambwa kubima kana bana tout église tala Michel Bakemba tala nenge boali bandoki borgeye ba vantard au monde bosuki bino bokalisi peuple na za peuple ya bino selo ba magie na bino bokrosi ba kisi na barbes
na Benin na Nigeria ke bokanga peuple na bokosani liboma nzamba za na contrôle ya mabele na ye bato pensez ne touchez pas mais ouais bandoki be esclave bobengi papa na ba mama bandoki bana mike babimi bandoki bokokufa bino tu l'église pour le fond la église na Rwanda na Uganda to ko bloquer tout na to zo système à Belgique au kana Belgique bato balala ka kingo c'est tapage makangi bino mbila ye biso pe ko zala ndenge wana pas de tapage bato na misala ko ina mutu te soka pomba mutapeso musala futo salaire ya bien yango bozo inaka boketwa yango po bozoko ka vérité te wayamba zolo ba vérité wayamba zo délivrer bino peuple nzambe à travers ndenge na lobaka ke na force mon côté na simple instrument ya nzambe o na botami na kati na bino nzamba longoli nga père longola nga père sozo banga moninga na yo comme esclave na chair pe na esprit. Et toute de façon pour ya kota aya awa akota ki aéroport andili na ba ambulance o comprendre information na zana akota ki aéroport andili aye kutala mwasi nninga kutala wana mwasi na ye bien mwasi na ye mwasi niza te mwasi na ye penza po Denise ya kendaka Denise azonga kiraka présidence des zongi bakabana ki kutu mnane leki ngana zizel ndali ngaka aya mobala ngope ya mutu munene bana tupa zobota baka ba mitu minene ça me regarde pas vous comprenez ba esteka la ba esteka ba majerus na ba majerus ba saviem na ba saviem ba iveko na ba iveko ngaza peuple ya ndenge ya loka sokoko ya famille ba mitu minene famille ba miyibi famille ba criminel ndeko na ngai kande tozoloba ba orgueilleux Moïse Mbiye Keke ba Michel Bakemba salanga ibola nzoka kuna koko ekobiste o mususu akene ko bala penel soki nani oya orgueilleux yo lukaka mboka okima Mike Kalambayo beaucoup subir grande humiliation message yango na tie susu kicho nazobenga yo zo contacter ezainga Joseph rappelle na numéro nanga bon abenga ngai na boyaki na yambaki teta na mona message abenga deux fois na boyaki koyamba ye omoni bango bana système ko enregistrer bato na so moto lokola Jeannette wana soko mone pe Jeannette ya solo na ebité mais tobe moto na kangisa esuki ayako tamola na suki ya retro lokola loka PDG na commander mais oui ya ay makaba mais ya za tout ba ibi bango bakata basuki retro do koloba na yo et sala kanga suki wa yambo idée pour le monde no congolaise ya retro te mais soki na ba Burundi na Rwanda okuta bango bana forme okoyeba to mwasi o mobali bango tout même coiffure bakotone ya ndengona commander so toza na égalité des chances bana mokilo yeba te chilo la ana double sexity bata bala idée mabala abala Denise do awa yo yeba te bato mosu ba marchaka pona ko senga égalité et ça la makawati bon siko nini bon chilomba la ga auta wati bango nde bauta nango abakisa nango na Kongo